ti ekoma na niveau oyo akufi tango ye Kinshasa bonne ko solola ou comment? Bon, avant d'aller à Kinshasa, il y a une maladie, tension, un secret mataki. Mais en 2015, nous allons aller à flat moko. Là, Mimika Bongo, Fifi Miel, Papa Maswa. Nous allons na bela nani na page quoi. Si azokende Angola, ndako na accompagner kaye na aéroport na kitika epa ki Luanda. Biso tikalaka tukina msana so nouvelle vague ezaki tokinda aussi. Ouais, écouter kala CD tout. Liwana sango liwana ekutaki wapi oyambaki en comment? Na bande na makala ndako na otala téléphone na moni mama étoile a publié photo ya Mireille a kufi. C'est na ngapa na landi na commentaire tuniye ya na tuniye mayoyo. Na évité oyo saliza poisson d'avril bien Mireille a kufi. Répondait petit. Na yako puta na place na so ba comédien oyo Gabriel Asala qui pour na 1er août oyo ezali un événement motunga to sala nde na moni soit parti na kati kuna ba cheche ba message ya kufa ya Mireille tout est ça vraiment passé ba information ba source ya liwana ye to ki mo ebele yo yo eza nini sali ki bomba ye bon biso za Kinshasa to na Angola te ma kai kuna en tout cas na évité occupé ka Mireille a sali crise et attention na sucre mataki da ko filmer mambele ki kuna abeli pété bon tension ça là qui tension mataki na sucre mais o il est na sekuna maintenant ben information ya arrivé à corps occupé pour battre suba ki a depuis 12 heures bana bana ko zélébé mais tout monde ba accès biso so to yaki kala net biso ko combien depuis 16 heures je suis atteint information de son corps et combien corps eza déjà donc na Kinshasa eza déjà eza bakota ba matadi kibala kuna boyebi makambo ba mukaya ja komunde ezala c'est ça donc on vend ka to c'est la moyen peut to zonga ezate zozela. Merci vraiment mes condoléances on continue toujours tous appeler à l'hôpital on a il y a Mireille ça au tournant na ye atbanzozi ka major boni ya ça bien boni santé. Ah, santé, ça n'a bien mais ça va, malgré ton mais santé, ça va. Merci vraiment de nous premièrement au tournant déjà. Na Mireille, ça même scène, ou soit beaucoup de temps à tournage. Ah, na tournage déjà, mais tu sais qu'il n'est toujours un rôle, mais tu joues un film, mon con. Et pas ma job, ça dit derrière. Na bossé, et ça, je suis pas nanga. Na bossé, n'est pas film, mais tu joues, mais tu joues une place morotée, mais tu joues film, mon con. Il y a nanga moussou, ngapé. Place mususu ozo pita ovanda na yebonda bato ano kuta neka mingi na batournage ya epa major so toye ande tovandaka biso nyonso mwana moni ba bafandi na ba via bafandi na bango nyonso ka ba mikolo na ona kokuta epa major bisaditi yani ande toye ba kuta na major après Mireille ça n'est kokuta yo comparer na Mireille c'est ça question merci vraiment pour la réponse na toye ba liwa ya Mireille ça et kuta ki wapi d'accord Mireille ça liwana ekutinga na ndaku nazali ku ya olala na kaka connexion to na fongoli connexion na moni message ya Mireille ça na bengi niki bisinga winga pe na moni message babi ya Mireille akufaki okaki baseki akufi na nini ba information ya nini si pour l'instant to na posa oyi batesi akufi na nini parce que mutu déjà ça kufi déjà cornezo ya tozali na posa korea to kunda mutu akufi to kunda na honneur pour aza icône parmi bato ya mineno basala pe na banzonzi nga banda kala biso toye kokuta bango donc yango wana nde donc oyeba te kakufi na nini abelaki asaki ni wana pe toyoki onte ba souvenir nous allons Mireille un souvenir ka banda jouer bien et puis ce qui a na likambo na mutu ngana loba na ngati mais na bato misusu mona loba kambala moko aloko ya Gabi ya gabakanga kanda tele Mireille ça so likambo eza alobino esili so bokutani mbote donc za na problème na mutu te toza bato mutu nyonso ta musa na problème na mutu mais eza bato mususu ne si façon na yazaki na ngoso ki ne sa moni likambo mabe alobi na esili corps comme na niveau nini bato bazo tuna ba question na 3 bon biso to koma ki ba 16h ba corps koma ba 18h mais ti siko corps ne comité ba be komi na matadi kibala maintenant comme na matadi kibala te baba ki déjà et comme na matadi kibala mais sikoyo tozo sola suna Johnny te mutu moko te to sola na
Merci vraiment mes condoléances na famille artistique Biloba balandi nyonso oyo balingaka théâtre diaspora congolaise oyo elingaka théâtre libanda ya mboka tomonaki wana ekolela makasi bato bazolanda baza mposa bayeba oza na relation nini na Miraessa. Bonsoir d'abord maman. Kombo nani? Sandra. Soleil. Maman Soleil. Toujours monde dans la passi na mawa mingi. Ba ici so uti Angola, yo zaki na Angola. Oyi mukoni na kini. Pendant c'est de 1 mois na 2 jours. 1 mois na 2 jours na kini. Vous avez na Miraessa kuna na Angola. Vous avez une relation nini? Yo moto yo vivre na ye moi tan Angola. Partie à vie na une grande partie à vie na sala en Angola. So ko relater biso. Vous allez qui na comment en Angola. Otika ki l'état nini? Si comment na niveau oya kufi, tant oye ki chasse abonné ko solo là ou comment? Bon, avant na Kinshasa, na tika ki na malade tension na secret mataki. Mais azali ka ba tie mai l'hôpital quand Bimbeli quand on est malade à gravité. Dès n'avage puis na ebisa qui était pour l'andon le client da comme faut comme côté mon azala na populaire. Voilà kuna na Angola ka. Angola. L'andon le client da donc tout daki. Vraiment tout ce qu'il y a mis na pour batunyo sur le na ba mi mais qui chasse. Tout dans le daki. Non, mon assemblée est une alcool à caquer la mato et pour la timide. Ça fait mal. Dernier jour au soleil, ils allaient mon colonel na message. Avant l'Iwana, la dernière fois au Boussoula, on avait combien de jours pour faire? Tout cela, il a été écrit attention, on a écrit ça. Abina mazobela te manga pe na te kaka to sola ina eka na telefone tu na nga faina zolenda ku bebe na na mona enda ku fale na zola na bengi ba commissionnaire na ba benga mabina nga photo ke na pour babina nga vraiment na opportunité santé déranger et l'équipe une semaine ndenga na ko voyager na nga na bika maladie ya makasi vraiment na tika ke na moto nande ba yoko benga nga ba yisa na kufino na ontimate aina zonga deja na yebeki bebeza na mulana zonga bebayo sange ya awa na mo ina seliti na mona pour ndima ke professo merci tout le monde a vraiment émotionné aux vraiment na souci makasi parce que depuis longtemps na vraiment jolila tout le la Miraessa zaki moto oyo fanda ki na ye pendant longtemps parce que venir ni ya malamu oyo yo garder na Miraessa o garda yango yo sala mso vandi bozo ko kati ko relater biso mon ki ba souvenir azali ya bo vana ba yeso aza problème na yo yo bo belota lo basi vraiment azali na kunoko aibe ko silika koto mais qu'on va na bato vraiment aimer qu'on va na donc on pas si mon copain na habité tous les moments pendant qu'on benga na to sola na donc dans un émotionné na on dit maté vraiment ya moi ça na passe ma casse na vraiment pas aussi vraiment merci quand même la dingo merci beaucoup voilà donc RL plaisir oyeba ete bozalaka ebele kolanda émission na bino basango ya Congo boye malamu mpe mbote na bino ba internet nyonso ya M40 télévision mokili mobimba oyebi ke ete umeli mwa mikolo mingi depuis sango ya Miraessa oyo azali artiste comédien akufaki na mboka Angola lelo nde ezali mikolo oyo corps na ye ekouta Angola ti koya na hôpital cinquantenaire tozali awa côté toujours na musala kozela corps ya Miraessa ekouta Loufu Vert Kinshasa pe kokota na morgue ya cinquantenaire. Voilà pourquoi tu allez ici quand tu vas 20h vous allez causer la route et bien on koya te et à minuit et on se koya vous êtes toujours côté pour nous informer bien on va la biso M40 télévision mobimba en tout cas vous allez toujours wana bouger te biso vous allez d'accord on a déjà que les d'accord je l'ai déjà au vu l'anga d'ailleurs image ya mutuka ya corps amira sine allez kokota déjà dans l'hôpital du cinquantenaire.
fondé pour benga biso azolandela la mer et ba condamner pe mobalité mobali pas sala pe moi asali pe moi fort par rapport à ndenge zalaka asali be fort mobali pas contribuer selon ba source d'information autosui kuna mobali pas contribuer qui na liwa ya mwasi na ye a contribuer qui donc voilà et puis ba comédien au Angola basaki matintsani ne zala ba le bakunda ba ça l'effort corps ya ninga na bango e utangola mais je mobile accompagner quand moi n'est na kinité bon boyebi moi ba mes ententes zala qui par rapport ya mobile nde bando lo bela mobile keno mobile bo yango wana mobile abi amone moyen ko yezate mais azana biso ensemble ni vraiment tikala ne kuna na bututu wana moi sina ye ko kundama ya tikala kuna famille moi sina sokoli ete andimi na ye vraiment bon na ebité wana siko eza ko engager mais par rapport na ndenge ayesi biso que non moi ba difficulté o ezali faut ba panda pe matanga partir kuna donc ya ngwana sali que non pe moi raison o sali que non atika même par rapport ya moyen financièrement pe je pense à contribuer qui pour corps le makone na niveau famille ayebisi famille bon message à souka popo kabona na papa Blanchard bon wana peut-être à solo na papa ba mira esa yemo parce que biso en tant que délégation to longa to kendaki kuna eloko ya ibisa biso ka yango wana donc atikali ba raison faut pas panda pe matanga kuna yango esali que non atikala donc c'est un peu ça après matanga akoki koya bon là je ne sais pas voilà comment na ebiti nangana tuna jeunesse est famille ya mobali boyaki na bango bien bango kuna bazaka na Luanda ba panza matanga ka kuna na Luanda en tout cas na ba famille ezala ya mobali za ya mira est monika grand frère ya mira yesa taka ye moko na mwana na ye ba na mwana na ye bazana nzila ba tomso comme na kasangulu bango bazana na kisa famille mobali ete donc famille mobali zate famille mwasika ya ba mira ye moko so famille mobali pe na Kinshasa pa bazana mata moko te ba wala na ye ba teme za congolais famille kozanga te il faut famille za voilà merci beaucoup tout ça merci beaucoup merci voilà déjà pour ça qui c'est déjà date que ce comme il est le premier ou bien des 5 ou 4 pour que nous n'avons ou bien donc les mois on a premier cas pour le Luanda et comme Kinshasa on tient à mort c'est quoi faut convoquer les ça la guerre et d'accord français ya moyo on tient à mort tout le monde baluna mo Luanda yena nguvu sio mo yena sio pensa sana on s'organise na maison de Rwanda et puis pas qu'on a gagné de mettre sur artiste c'est là que on a famille donc on va pas un programme comme d'habitude mais depuis 15 ans on a été bien déjà dans voiture kati beaucoup mais to kama beaucoup à partir à 21h donc la difficulté ne beaucoup que on a surtout la frontière qui n'en c'est quoi on est comme depuis 6 heures depuis 6 heures moi je vais pas formalité la respecter parce que tu go para moko ke formalité la donc corona est dimina beleki na po ya lufu wana na ba ile gora ta ba tisha tranquille comme na ngamu na biso comme ba lelo ba benga les gens se donnent les prédits ils ont férié te puis mon a férié l'état est férié ils ont journée na Congo beaucoup na ba cimetière l'après-midi ba parents doivent être ba parents ba faut que soit cadeau ya ka bongo on a déclaré férié mais bango pe kuna na ba poste lelo ba salite pas de téléphone ba que je dois venir sur le corona nous sommes là ya mo ni fa mo ba ta mo pe salite
une question que vous avez pas parce que vous avez responsable de la comédie le message que vous n'avez pas parce que la réunion de la réunion, on va être pose la porte qui pour la part répondu. Non, je crois que l'heure est de remercier l'artiste comédien César Nanouté. Ce jour, on a remercié mais il faut déjà dire que l'esprit de l'Obaka, la structure culturelle, surtout les musiciens, depuis que Sangwana et Yaki, la réunion, que tu préparer, arriver à corps en Nabiso. Oui, que Angola, Angola, il faut Bissona Bangozala, toujours en contact tous les jours, minuit, 22h. On a voyé comment Makamozo évolue. On est bandélisé qui vraiment sûreté. C'est parce que nous avons cru à cela. Tout le monde a bango exalément, au Salaboye. Nous avons remercié l'ambassadeur Nabisona. Donc, on a vu ce artiste comédien, il y a le Rwanda, vraiment, merci Mingi, comme on a dit, on en attend pour remercier. Famille, Naïe, évidemment, comme toujours, tout le monde est bienvenu sur sa famille, mais on va s'occuper en contact avec les comédiens, mais les comédiens sont quand même un peu plus macassés. Parce que ce qu'il y a, c'est parce que les artistes de comédie sont décidés qu'il y a. Les parents sont bon, ils sont salema et salema. Mais ils sont salema et salinde corps et ils c'est difficile. Et qu'on sait pas moyen belé, mais il y a awa pour que tout le monde ait awa. Pas moyen belé, président s'il vous plaît. Pas moyen belé, bien sûr. Mais dans la réunion, nous devons participer. Tout le monde doit cotiser. Oui. Est-ce que, eh bien, quand la mire est-ce qu'on fait d'accord à Mani Liboye pendant 2 semaines, 3 semaines, on te dit que vous avez cotisé déjà, ma porte niveau bête déjà gouvernement, maman libre, ma Denise, comme de tout le salaire. Non. Tu vas comprendre que ceux qui sont Mawazali, tu informes que tu as lingi qui assister ailleurs. Ceux qui assistent, il n'y a pas de problème, peut-être que soit Bayokité ou bien Wazana occupation, mais ce qui est à féliciter et à encourager, c'est que dans le niveau des artistes et comédiens, nous avons partenaires au Bazala Canabiso. Nous avons si tu cotiser et permettre de ça la matin. Donc, raison mon côté, mon côté, à Canabiso, c'est la Moutumoko, Azaz, que Wapikuna, à Pesabino, ils allaient à Kokunda normalement. Ezali. Eza mingité, eza mukete, mais tokosala nyonso ekoki et puis tokokunda ye na dignité. Et lokola pe matanga eumeli ndenge na lobi pendant tout ce temps tosala soutenir yo oyebi ndenge tosala ba réunion tout ça totika ba makambo belé et puis pe tokofandisa ba parents kaka te libanda tout ça. Maintenant que tosali nyonso corps et yawa dans 3, 4, 5 jours peut-être qu'on les cater pour que tout soit yebisango ya mangwa parce que c'est là qu'un jour et enterrement. Donc je crois que si ceux qui n'ont famille va bouder, mais puisque que biso tout peut bango la proposition c'est que nous pensons biso je crois que le week-end samedi ou dimanche papa Masumu tomoni lokola momesano na mboka la biso kongo soki ba comédien ba confi bokota ka studio boyemba ka métier siko lokola boyembi pinze momoko te na konti ya ndimo non boyemba ça ba moyen mutezo zanga non mais ça ne coûte rien du tout ça ne coûte rien du tout mais de plus en plus dans ce monde que net matanga c'est soucier mingi na essentiel pour ça la nzembo ça accessoire net siko nzembo ça na moté et ça n'a rien mais ce n'est pas dit que écozalaté mais ezalaté et vous changer l'autre côté de matanga biso des organisations est-ce que les boulot ezali est-ce que corbillard ezali tous na corbillard to wuti nango awa biso batu tozui yango kokenda nango loufu aller retour et d'ailleurs tous remercier batu nyonso même
société oyo ya musala ndenge a facilité biso ba makambo Dubai Express et biso na makambo belé. Donc l'essentiel pour nous c'est que tout ça là matanga moko ya organisé, ya calme, ya ba discipliné, artiste comédien comme toujours to la que c'est vrai que moko ya mutu likolo ba to désordre bazanga kate mais biso dans l'essentiel dans grand nombre na biso to ça ba tout vanda et puis tout ça responsable. C'est pourquoi pour mona ke ba matanga na biso ba kansa que mbongo belé yango na bato ya mitema mabe tant ba mona organisation ale ba komi président Masumu président Masumu vraiment boya lembanga bongo nzokande ba yebi organisation te makambo nyonso to sala ka président Masumu asimba ka mbongo te abomba ka mbongo te net sikoyo nani comme on dit gouverneur ya banque na biso pona matanga ezali mama Gabriel. Donc nyonso tout mutu nyonso plutôt lobi yango partout oya lingo aider contribution na yemel artiste comédien ce qui nani to pesi numéro ya Gabriel. Nous sommes bien organisés. Malheureusement batoyo basala ka musika qui croit que oh non soit so ba moni ma neuf boyo ba comme pe mikolo batikela ka nan ba jeune. Or les jeunes doivent venir vers nous pour que ba soit expérience. Pour moi basala donc il yengete ko diriger batu association le la ANTPC. Tozali international. Nous sommes dans des provinces. Katanga, Kolwezi, Singapore, na kena ko installer na Lubumbashi, toza na Angola, toza na Angola, bande ko na biso kuna basali pe ba makamona ba. Na Brazza tozali. Donc nous sommes une très grande association. Toko so ngone ba aventure te on la mukino. Non, batu nyonso ba lingi ko yeba koma ba diriger ka batu. Baya ba jeune c'est pour ça mona tozana ba oxygène tout encadré ba CG wana ba belcanto ba dans tout bangonde ba ko kitana biso pour que lisanga oye wumeli depuis 2001 bon mon ana lisanga mo côté ya ba artiste ko ki ko wumela bo mais toujours kenda na malé oui comment ni ba comédien ba répondre belé te les bongo famille na bango moni bango wa ebele organisation ezalaka que 1 2 3 4 non oye de organisation na biso quelque part il pas dans la raison yo kana répondre bango d'abord yo est-ce que vous allez na moya nazalaki depuis 11 heures oyebi ke mingi pe basi bazongi nazalaki te de toutes les façons, écoutez, question bozo tuna oyo, biso et pas na biso ezate, ça va côté question ya kisongi songi. Moi je voulais que botuna est-ce que vous êtes bien organisé? Yo yaka jour matanga, okomona yaka na barene, est-ce que boye na katsa yaka même barene. Non, papa masungala papa masungala non.